Oyo ezali kolekana na commune ya Selembao ezali rumeur te kasi réalité. Insécurité ezali ko persister awa, ba habitants bazali traumatisé, bazali ko vivre véritable calvaire. Lokola zalaka toujours pene ya base na ye, aussitôt informé na quelques cas lobby eleki élu ya Kinshasa na circonscription ya Selembao, honorable Maontwene Musilwei oyo bana Selembao babengaka affectueusement soso ya mboka matembele ya simandaku erataka te asalaki descente na terrain neti awa na quartier Mbala esika wapi fillette moko ya 15 ans azalaki enlevé epa ya criminel alors kazalaki kozonga na nzela ya kelasi bakei na ye bisika moko ba violé ye. Heureusement azalaki retrouvé 2 jours après kasi neta moko ya malamu te oyo ezali kosenga azwa basoin approprié. Élu ya Kinshasa na circonscription ya Selembao, honorable Maontwene Musilwei akindaki ko assister bango, ko réconforter bango pona oyo elekaki na suka atikilaki bango mo enveloppe po bakoka kolandela basoin ya mwana mwasi oyo. Comme si cela ne suffisait pas, lobby eleki na Libulu na quartier Cité Verte, ba criminel ba profiter na molili oyo ezalaki di na coupure ya courant électrique pour na kokotela batu na ba maison na bango, ba bureau d'échange, ba boutique ezalaki épargné te bazalaki visiter ba memi bango mbongo nyonso. Nanguza mboyeka na ko kontaji mbala moko masasinasi. Na baluka boye. Bazalaki 4 on a monaki na miso 4 personnes. On a munduki. Na maison na ngao bakotaki 3 personnes. Ngana za kuna. Moya na kusa na boye ezate na zana bakite loko te na kwa salani. Bakoti awa, bakoti 3 maisons de bakoti na kibiso. Lobi na ba 19h. Babaga ibino bazaki ma tenue militaire to ba tenue civile. Tenue militaire te. Moko alataki servette ya net ya rouge, auto rouge bordeaux. Mosusu azalaki na servette ya noir. Bazalaki na ba masque moyen oye ba bango keno oyo boye. L'état na ko trouver biso solution. Toujours mon passe. Bakoti bazui net ngai. Na vérifier yango pe na tala mota. Obombela ye. Te. Zali nyongo. Ya pesa nga mbongo na ngai oyo ezalaki epa na ye. Azali na nyongo na kwa. $10,000. Ba pesa nga franc. Ya $1,000. Apesa nga franc ya $1,000. Na kisika ka na vérifier pe na yebisi ka na opesi nga autant. Na yebisi pe motate nota na yebite on detaka awa tango bakuti 3 personnes nga na telminga kuna moyena. Pona au cadre ya ACP, parti cher ya sénateur Jean-Tiningo Bilambaka, honorable Maontwene Musilwei, il est grand temps que ba autorité compétente bazwa ba mesure ya solo pona kosilisa insécurité oyo ezali konyoko la population non seulement ya commune ya Selembao kasi ya ville province ya Kinshasa mobimba. Insécurité na Ngomba Kinshasa ikomi fait réel. Phénomène ya kidnapping et visiter moi na âge il y a 15 ans dans zela kilasi wapi ba levaki ba violer na ba criminel ebele et puis pendant mikolo ebele ndeto yaki lelo ko compatir na famille et puis pour apporter bango moi assistance sociale na biso pour esungwa mwana na biso akozwa soin approprié. Heureusement pour na ye tomoni ba retrouver ye aza en vie mais seulement état oyo tukuti nango jisinga vraiment zo ba soin moko approprié. Comme cela ne suffisait pas kaka lobby ba criminel ba ye lisusu pendant coupure intempestive les salamaki électricité na Libulu ba koteli ba changer de monnaie na ba bureau na bango ba sala koko ba koko sala et par là tous profiter ko senga na ba autorité compétente il y a Ngomba Kinshasa ba ye ba ko assumer ba responsabilité na ba malamu de peur que les pires et continuer au sala na Ngomba Kinshasa précisément bien na commune ya Selembao.
et ceux qui basali yango te biso tozo obligé doit appliquer usage ya ba moyen contrôle parlementaire. Merci. Bakonzi Yamboka, papa, vice-premier ministre, ministre intérieur pe sécurité, awa makambo ezali kokoma boye Kinshasa oyo, moyen te, honorable, Maotone Musilwei Abeleli Boluka solution. Dossier à suivre.